Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokolobela bino kotalisa bino bato oyo bamikomisaka ba riche kaka na ba masolo oyo ndenge balobaka ete masolo ya ndoto ya baba. Lelo tokolakisa bino ndenge nini bato wana bamikomisaka ba riche na ndenge ya masolo pe bamikomisaka ba riche surtout na esika ya banganda tango bamelaka. Okomona moto mosusu esika aza komela makambo azali koloba bandeko wana nyonso tu azali kosala nyonso po ete baninga mosusu basombelaka ye babiere na bamasolo ya lokuta azali kobeta wana nyonso tu tokolobela yango mokolo ya lelo. Bandeko babolingo na banzi ete bino nyonso tu bisika bozwami na bandako na bino na pesi bino lisusu bambote ya mingi po ete mokolo ya lelo tokomeka nanu to demaske bato oyo balingaka kolengisa bato na ndenge ya ba-influence bamasolo ya lokuta kobeta ba histoire ya bomoto na bango kasi na ndenge ya lokuta. Lelo oyo tokolinga nanu totala bandeko pe tolakisa bato ya lolenge wana po ete bato ya lolenge wana bandeko bazali lokola bateroriste ya bavi ya bato oyo babebisa bavi ya bato. Lelo basi mingi awa na poto bandeko batikali na ba problème ya kosakana te likolo ya ba masolo oyo ya kokosa bato masolo oyo ndenge balobaka bambangisa bandoto ya baba oyo bato mingi bapeselaka yango confiance. Okomona moto azali kobeta lisolo bino bolobi penza en tout cas moto yeyo mais tango kozwa moto wana ovandi na ye obandi koyeba ba vérité pe ofungoli monoko okamwe. Bandeko babolingo na koyebisa na bino ete boyebi tosi toyebisa bino mikolo elekaka tobetelaka bino bamasolo tolobi ete ezali na bato mosusu oyo bango bazelaka kaka ete soki moninga asali effort na poto akangisi bambongo na ye abeti bakayu na ndenge ya malili lobi azwi mwa enfant na ye abengisi mwasi na ye na Kinshasa ye pona bato oyo touti kotanga masolo oyo touti kobetela bino bato oyo babetelaka bato bamasolo bamikomisa ba riche na ndenge ya masolo babetaka bamasolo mpona kofaire influence bato na bato oyo bazali kotala bango me nzoka en réalité bazalaka na eloko te. Tango moninga akosala effort ete azwi mwa mosolo abengisi mwasi na ye na Afrika ye bato wana obomonaka babetaka bamasolo koluka ba-influence bango nde sikoyo nde bakendeke kosala recherche bazali lokola bampuku awa na poto oyo bayokaka solo esika nini moninga abengisi mwasi na ye ou bien famille moko ebengisi mwana na bango ya mwasi nde bango bakomi ko rode pe bakomi ko préparer
ba dossier na bango ya ba masolo ya lokuta pona koluka ndenge nini ya kokende kobebisa mwana ya bato kozwa ye kaka après avoir kozwa ye babi après avoir kobaba nde omoni sikoyo bakomi koluka kobwakisa mwana mwasi yango na bandeko babolingo nakobetela bino lisolo moko boyebi na poto awa ezali na bato mosusu oyo ndire spécialité na bango ezali kaka ke ba escroc oyo ndenge bapesa bango na vie donc escroc kaka moto mobimba azali na escroc donc yende azali spécialité na ye ezali kaka ya kokende kobeta bamasolo pe bato ya bongo bandeko bazalaka na maloba kitoko sukali soko oyoki olobi muto penza bonga mbenzoka eloko ezali te bandeko babolingo soko olingi omona baescroc ya ndenge wana kende mingi na matonge zela tango poko ekokaka ta ba weekend tango omonaka ete soko omoni bato bavandi na mwa banganda ya libanda batiaka bakiti na libanda baza komela surtout soko omoni ba jeune garçon bavandi ebele ndeko sala kaka manevre moko ou bien luka kaka obanda korode wana yo kaka bamasolo na bango bandeko okomona moto mosusu ayaka na ye kaka na matonge ayaka na biti ya kosomba masanga te me ayaka nde na biti ete basombela ye masanga me mpo basombela ye masanga il faut inventer bamasolo moko boye oyo ekoatire bato mpe ntango akobanda koloba ngo bandeko avec beaucoup de précision bozoloba mpenza ke moto oyo azali mpenza moto moko sérieux mais en réalité wana nyonso tu ezali bambata bandeko babolingo bato yango bazala kokomona tango bovandi boza komela okomona moto mosusu aza kosombela baninga masanga ye pa azali na kati ya groupe ya bato wana okomona na ebandeli moto azalaki na mwa mbongo asombi nanu masanga mpo na bato nyonso mpo ayebi ete ndenge nasombi boye me nsima moto na moto akobanda komisombela me ntango okomona masanga oyo basombelaki baninga mosusu esili bato mosusu bakomande mpe ya bango me moto oyo ayaka na masolo ya kitoko ayebi te azali na eloko te oyo alingaka komikomisa riche na bamasolo kaka ya banganda wana oyo abetaka bamasolo bandeko bazali na baspécialité na ndenge ya kosakana te okomona bato yango bazalaka ndenge nini okomona komi kobeta lisolo oyo natindaki bamituka misato na famille ya mwasi na ngai ntango natindi yango kuna epesi mobulu na famille ya mwasi na ngai mpo tolobaki ete mibale bapara na ye napesaki mibale mpo ete bapara na ye bazwa mibale wana mpo na famille na bango moko nalobaki ke batekela yango bango bazwi nyonso tu misatu bakamati bautilize yango mbongo batindi te wana baninga oyo bazoyoka ye babi o famille nini miyibi boye wana ye lisusu azwi mapeka matisi mpe azwi makasi lisusu mpo na kokosa ndenge ezali wana oyebi ke ngai kutu ndenge nazali wana mwasi oyo ya ngai abandi meme koloba bamakambo na ya lokuta o mwasi na ngai boy o famille mwasi na ngai boy o nasombaki kutu lopango moko kotaki nkole nayebisaki mwasi na ngai tobomba sekele me mwasi na ngai lokola motema dukuduku abengi bafamille na ye sikoyo lopango yango nayoki ke ondire noko ya mwasi na ngai akendeki kotelema azokanisa ete mwasi na bandeko bamasolo ya lokuta epi ntango bazalaka soki abeti bamasolo bongo na suka na yango okomona ekozala ndenge nini tango masanga ekomaka na suka okomona moto abandaki kosomba tango sikoyo moto wana azwi sikoyo aza kokomande mpo na ye moko mpo baninga mosusu basombisombi mpe ya bango okomona moto azali kobeta masoloka di mon cher donc zwelanga mpe molangi moko wana mpo ndenge ezali wana nabimaki na mbongo te me zwelanga molangi moko wana probleme eza te wana mpe moto oyo aza kosomba alobi oyo lokola aza kaka moto ya bamoyen un jour mpe akokaniselanga nzoka nde bambata ndeko mpe bato wana bazali na lokuta na ndenge ya kosakana te ekomela bango spécialité bandeko soko oyoki bamasolo mingi oyo elobamaka na poto awa okomona soki bato bavandi bazali kobeta surtout bamakambo yango ekoti meme na makambo ya politique bato mingi bazali kobeta bamasolo ya politique ya Congo bandeko
oyo zoko mona neti bazali mingi côté opposition lokuta na lokuta vérité ezalaka kaka te bazali kaka wana okomona moto mobimba vandi na ndako na ye aza kotala ndenge nini akoko créele un politicien congolais moko lisolo po ete lobi ebimisango na nganda bato bazwa yango po epanzana bandeko okomona bato mosusu bamasolo babetaka yo moko nga moko mama kozali nazalaka mpe soki navandi bo naza koyoka nalobi me yango mobutu atiaka molimo ya bakongole wapi po ete ezali na makambo mosusu ndeko yo moko mpenza soki ozali komona koyoka yango olobi te oyo mpenza ezali juste te lokuta me bakongole bazali koloba ete tukabo bazali mpe kondima yango na mitunaka nalobi eske ezali kaka po ete embuscade to chance esalamaki bakongole nyonso tu bazwaki occasion ya kokoma poto po ete koma explike bakongole bazali ebele na poto oyo baza koraisonne malamu bazali kaka moke oyo nyonso batikali bandeko ondire baservoi na bango bakomisa yango bamikate ya loso makambo nyonso to ya lokuta ta soki bayebisi bango sa meme baraisonne okomona kaka bazali kondima bazali ndeko ngai nalobaka yango ntango nyonso awa na poto awa tozali na babiro mosusu oyo ke okoki mpe kokende kotuna bainformation mosusu ozwi réponse na yango mpe bapesi yo na yango me lokola bakongole bango bazalaka kaka te kongole amonaka ete soki akomi poto esili finalité ya makambo aza koyeba teke ntango okomi na France ou bien na Belgique il faut sala makasi osintégrer mpe olinga mpe kolinga koyeba culture ya bato ya mboka wana ndenge nini ezali mpe kolinga kokende kokota bacour banini mpo ozwa mwa un plus lobilobi mpe okokende kopesa quelque chose na mboka na yo me lelo bato mosusu oyo bazali koganga tolingi mboka na biso baza kolela kaka tozwa mboka na biso tozwa mboka na biso me zwa ngulupa ya bato yango tanda bango wana banda kosolola na bango oza kotuna lobi me bato oyo baza kolela kaka bazonga na Congo bakomema nini na Congo po ete bato mobimba bazali kaka bato oyo bazali kovivre kaka na ndenge ya lokuta donc bamesana na bango kaka na bamasolo ya lokuta soko eli bango likambo ya solo bandeko okozwa bato te na remarke ete awa na poto soko ozali na likambo ezali ya solo ezali ya nzela ata oza kosolola na bakongole nani akotala yo kongole alingaka nde likambo ntango kosi wana nde omoni ngulupa ya bato eye me ezalaka mpe soko olobi verité baboyi koya ntango ezalaka ete bake kokutana na likambo bamoni ete makambo olobaki elelaki verité nde bakomi koyela yo lokola bambinzo bandeko eloko tozali koloba biso bakongole toprofite bandeko tozali koloba nalobaka yango ntango nyonso ngai mama ozali bato bakomprenaka te boyebi ete kokoma na poto ezali likambo moko il faut nzambe alinga ezali lokola bénédiction ngai nalobaka yango po ete namona bato mosusu bazali na Congo wana ezala ta na moment ya deuxième république nayebaka mpe bato mosusu bazalaka na bamoyen ya kosakana te mbongo na maboko me ekoma na likambo ya visa etelema bakanga mpe bato mosusu bandoki me bato wana mpe bazalaka na bango bandoki te me bino bato bozwi occasion bokomi lelo na bapoto awa oli boprofite na tikala nano komona te esika mondele autiki Europe ake na Afrique ou bien ake kovanda na Congo mondele asala ntango mosusu ou bien 10 à 20 ans na mboka ya bato sanke apprendre langue ya mboka wana mpe abanda koyeba culture ya bato ya mboka wana ndenge nini ezali me tozali kaka baspécialiste biso bakongole tovandi na bamboka ya bato okomona kongole avandi na Belgique asali ntango mosusu 20 ans me okomona français ya malonga te okomona mpe atikala kosala eloko te kaka kobaluka na bamatonge lokuta na lokuta kaka yango na tolobi ete bandeko depuis na ye komona depuis mobutu apakataki soko otali malamu bandeko bato mingi oyo bazalaki oyo basolda ya garde civile na ntango ya kala na ya DSP oyo baza na Belgique wana baza kobaluka toza koyeba te ngai na mitunaka nalobaka ntango mosusu toyebaka te ekoki kozala baza kofuta bamasumu oyo basalaka bato pendant deuxième république
po ete vie ya bato mobimba etikala kaka boye balingi mpe kosala misala te bango bamesana kaka na makambo kaka ndenge Mobutu amesanisaki bango ya kosala bamikanda kokende kozwa bambongo na bainstitution lelo oyo lokola baokazio na nyonso to ekangami balingi kosala misala te balingi kaka kotikala kaka boye yango Kongo yango toza koloba kaka tozwa Kongo tokozwa kaka Kongo yango na bozoba boye bato mobimbolie bazala na mentalite baloba mboka na biso toyoki ete bakomi kobongisa yango mboka na biso ekomi kameme kitoko mboka na biso ezali kokende na kobonga tika biso mpe tozwa kameme implis tokende kopesa na mboka po ete mboka ekende liboso kaka o bato wana tokobeta bango bato wana tokoboma bango bato wana tokopandre bango bandeko yango na omoni mpe nzambe aza kokangela bino banzela boza komona nzela te boza komona nzela te kongola komi na ye kaka comédien kongola komi na ye aventurier bandeko na poto bandeko eza kokamwisa okomona na bato mosusu oyo tobande kokanisa ete bato epenza ya bosembo me akomi na poto toyebi te soki eloko nini yango ezalaka na poto ekomisaka bato bazoba boye mpona komona ete lelo ondire moto abima aloba ete bandeko tala mboka na biso ezali kotongama tala boyeboye toye tosangisa mayele tokende totonga mboka rien kaka batikali kaka na rythme basalaki budget ya mbula mobimba bambongo oyo biso bakongole totinda tala esala boye Western Union moto balobaki me bandeko soki mpo omona ete biso bato mwindo te me bakongole tozali na mayele mingi te ntango bozali koya liboso ya bakamera mpona kose vante koloba ete tala biso Western Union elobi boye Western Union esali boye me ezali malamu mpona bambongo ndenge bolobi bozali kotinda na Kongo ezali malamu boza kopesa o balobi soki bamilliard me soki bakongole motu ezali kosala bozwi bosangani bolobi na bambongo nyonso tindaka ndenge tomoni ete mbula mobimba esali otan eske tokoki koyokana te tosala association moko ya monene ya biso bakongole tobwakaka ta kongole nyonso tu 10 euro chaque mois 10 euro ebongo totala nanu ti na mbula mobimba ekoki kopesa combien mpe tokoki kodelege bato bakoki kokende na Kongo mpo basala likambo wana nyonso mpona avancement ya mboka na biso me te kongole atikali kaka na masolo ya bozoba kokosa bamakambo ezanga ntina kokende kaka koluka basi ya bato kongole lingi koyoka te esika ete mwasi moninga kongole abengisaki mwasi na ye na Afrika ye na poto kongole azali kosala tu kongole aza kolala pongi te motu eza koswa ye ayeba kaka ndenge nini akoki kosala po ete akende kobaba mwasi ya moninga tala makanisi ezali kaka na motu ya kongole mawa kongole mpona ye somo ezalaka susu te aloba ete mwasi oyo kameme bakangela ye lopango na Kongo mwasi oyo kameme azali mwasi oyo ke bazwi ye kameme na ndenge ya libala te mpona kongole ye aza komona kaka nzoto ya mwasi mpona ye kaka bima na mwasi wana akende asasa mpe toye komona bato yango mingi bandeko oyo batika bazwaka babotolaka bandeko oyo babengisaka basi na bango na bapoto to babalaka basi na bango na bavoi normal bandeko yango bawelelaka mpe basi yango lelo oyo soki otali bavanda mpe na basi yango te basi yango batika bango basundola bango bakoma mpe lisusu mitelengano mpona komona esika lokuta ya bakongole ezali olia kotikela kaka ndeko mwasi na ye basala vi na bango ndenge bayokanaki okei kobomela bango libala me lelo oyo mpe moto yango bomaki libala mpo ozwa mwasi yango na lombangu ndenge motema ezalaki dukuduku okoki mpe kovanda na mwasi yango te ezali mabe mingi mpe mawa yango na biso bakongole mpenza il faut toyeba ndenge nini tokosala mboka na biso ezali kozonga nsima toza koya na barythme moko oyo tozali kobunda mpo na mboka oyo tozali na matanga mpo ete mboka ezali na mpasi bandeko kameme il faut tomitunaka donc koloba ete tokotonga lisusu Kongo te lokola likolo ya badiscours na bino mboka ezali na matanga tosala eloko te eloko moko esalama te bandeko bangole bazwi bagare ya ndenge na ndenge nombre ya bamoro bato bakufa na Angola Kongo ekotelema te me lelo oyo ntango Angola baye komona ete kote opposition makambo nyonso to ekomi ok mobulu esili bangole balobi botosimba na maboko totonga mboka bomoni siko ndenge bangole baza kotonga mboka na bango
mais kaka bino ba congolais oh non mboka na biso ezali na matanga bo ba rwandais tala problème ezwimba ba rwandais oyo ya ba génocide mais lelo oyo ba rwandais bazali kotonga mboka na bango pourquoi pas biso ba congolais mona kaka bamiyibi oyo ya deuxième république bango nde moto bazali kosala bamanevre mpo bakanisa ete bazonga na congo bakende lisusu kosala kampare na babien ya bato ndenge babandaka koyiba bandeko bino bokanisi ndenge mboka na biso epase bamoma ya pasi na pasi ndenge bosala bato ndenge boniokola bato ndenge bopesaka bato bakombo babete mais à un moment donné il faut mpe bokanisaka lelo oyo bato mosusu bazali kopense ndenge nini bango kotonga mboka kaka bino bato bobomaka mboka pendant 32 ans bokomi kolinga koya lisusu mpo bobebisa mboka mais finalement tokokende ti wapi lelo bokoma koloba ete bino nde bademokrate mais na bamboka ya bademokrasi bokoma kolinga meme kobeta bato mpo na nini basali bashwa na bango estce ezalaka ndenge wana yango na tozali kocomprendre te on dirait neti congolais akomi moto oyo ke mobutu soki esika nini atiaka biso nalobaka yango ntango nyonso ngai mama kozali bakonzi ya congo baluka bachef coutumier bamema bango ntina maroc na bansamba babwaka baloba mo baloba ngai nalobaka yango bandeko bamobutisto nyonso bazali na poto bazali koluka kotia bato basangia na po ete baluka oyo tokende tozomboka na biso bazali kotinda bato mpona kobeta bato bandeko mobutu abebisa bango nyonso bango na bana na bango bango nyonso babeba yango na omoni makambo azali kosala na poto ezali kaka putuku donc eloko moko ezali komarche te tozomona bato mobimba bazali kokanisa kaka mabe kaka mpona mboka congo oli mboka na biso ekende malamu toloba ete mboka ebandi kotongama topesana maboko non bandeko nani yango ayebaka teke un jour nzela ya kinshasa ti bandundu ti bakote ya bagrand libulu wana na bamai ndombe bakotonga yango malamu mpe bakosala bapont mobutu avandi bambula na bambula combien de fois ayoki ete na mai ndombe wana bakamino baluka bato bakufa abouge ata te ye na gouvernement na ye nzela ya bakongo okozwa mutuka mpo ete okende na matadi bandeko okoki kosala 2 jours mpo nini nzela ezalaki mabe me lelo oyo bakonzi ya mboka na biso babongiseli biso nyonso tosepela te tokumisa nzambe te ti jusqu'à ce que bakomi koutilize meme na bato mosusu balobi nini ke bazali kosambela mpona koya koloba ete ana ndenge ezali wana bandeko mboka na biso ezali na libulu ata soki tosali ndenge nini mboka na biso alobi ete mboka na biso ezali na libulu ata soki tosali ndenge nini ezali pamba il faut mokonzi moko aya wana ndenge mama kala nga alobaki mais ntango ozali kotala moto nga azali koloba bango nde mutu base contribue na bapiège ya mboka na biso na bambula oyo eleki basasi mboka babomi mboka kaka eleme mutu wana aye lisusu na baventure ya makambo na nkombo ya nzambe mpona ya koloba na bato te tala boye bandeko bomoni ndenge bazali kosakana na biso jusqu'à ce que kaka ye moko o nzambe monde moto atindi ye ya kosala makambo minene na congo nzambe yango mpo asala makambo minene na congo te kaka ye moko aye lisusu o mboka na biso ezali na libulu kaka ye moko aye lisusu o batémoignage na ekobima na dvd kaka ye moto alobaki ete nzambe atindi ye alobi kende eloba mpo ete bana ya congo bayoka mais lelo batémoignage yango ekomi ya kotekisa na badvd bandeko tozalaka bato ya kososola tozalaka bato ya kososola tozala bazoba te mpo ete bato oyo balingi nde kosakana na bato yango na bozali komona ete mboka na biso ezali kokufa bato bazali koboma mboka bango kaka moto bavandeli biso awa mpo ete soki totali bien bato bazali kotonga mboka bango kuna na kongo bomoni bamakambo minene bazali kosala mpe bilili ezali koloba me bango oyo bazali koloba ete mboka na biso ezali na libulu bon alobi mboka ezali na libulu yebisa biso sikoyo ye kaka nzambe wana tindi ye mpo ya koloba ete mboka eza na libulu me nzambe yango ayebisi ye nkombo ya mokonzi oyo akoya te oyo akoya kokangola ya kongo mpo ete oyo kutu makambo alobaki liboso toyebi deja eza nango ya lokuta aevantaki na ye mpo ete makambo alobaki ete nzambe atindi ye mpo ya kopesa témoignage alingi asala makambo minene na kongo makambo ngo kutu ya minene mpe emonana te kaka ye lisusu ayele alobi ete mboka na biso eza na libulu jusqu'à ce que aye lisusu kosala bamakambo akomi kokangisaka bafoto
na ba minu soki awutaki kozwa yango api ba minu na ba maboko ya moto ya plastique na ba nini atie lokola ba makila bakangaka ye ba photo o témoignage oyo bayebisaki bien na nzambe na ebandeli kekende pesa bango banda na Congo kaka sikoyo témoignage yango ekomi commercial akomi ko-commercialize yango ono ndenge ezali wana ekobima na ba-DVD yango na bandeko babolingo tolobi ete bato bazali koboma Congo ezali kaka bato bazali koya kodistraire biso na bahistoire bamasolo ezanga ntina bandeko oyebi ete na bamasolo ya boye na koyebisa bino ya solo bamasolo oyo bazali koya nango mboka na biso ezali na libulu mokonzi oyo akoya nde oyebi teke bato bazali bacerveau faible moto mosusu pa kokoloba ete nakosala eloko te po ete bapesaki témoignage balobaki nini ete mboka na biso ezali na libulu ekobima te tozela kaka mokonzi akoya moto oli azala na ide akende kopesa implice na mboka ale likolo ya bamasolo na bino ezanga ntina ale bokomisi ye faible avandi azali kozela mokonzi yango akoya bandeko oyebi ete bato okuti fale bazala na esengo baloba ete nzambe merci po ete soki mpenza balingi mboka baloba ete tozwi quand même bakonzi oyo lelo bandi kotonga mboka na biso lelo soki totuni bato lokola bamama kalanga tolobi lelo yo ozwa koloba ete mboka eza na libulu batala ndenge mboka ekomi lelo na misala ezali kosalama na ntango bino bozalaki bakoloba mpenza ntango nini mboka ezalaki na libulu oyo na ntango na bino banzela ya malonga te oza kolongwa lelo po okende na bakongo il faut sala 2 jours na nzela oza kolongwa lelo po okende na kikwit okoki kosala meme 4 jours bandeko wana ezalaki mboka nini na ntango wana te ayaki koloba ete mboka eza na libulu kaka lelo nde ntango bapeuple congolais conscience na bango elamuki bakomi kozwa baide po ete batonga mboka ye akomi koya o mboka na biso eza na libulu bandeko oyebi ntango ngai namonaka boyeko nayokaka mawa mingi na motema nalobaka ete tala bato balingi Congo te bango nde bangoyo na makambo ndenge ezali kosalama ifale kutu bato ya deuxième république baloba ete nzambe merci bandeko boye tosangana tolekisaki ntango na biso pamba na bambula ebele lelo oyo tala ndenge bato bakomi kozwa baide mpo ete mboka etongama tosangana tosangisa mayele mpo tokende na Congo totonga mboka na biso mais non bakomi koyela biso lisusu badistraction kaka bato oyo babomaki mboka bandeko parce que soki totali malamu moto lokola mama kalanga aza kofaire partie mpe na bato oyo bapiyaki mboka na ntango ya deuxième république mais lelo oyo olie ye te na maloba ya kitoko kolekisa bapeuple ndenge nini tokoki kosangana mpo totonga mboka mais azali koya ona mboka na biso ndenge ezali wana mokonzi moko akoya ndenge ezali wana ezali na libulu wana mpona nini mpona kopesa bato paresse ou bien koma ye nzambe yango makambo nyonso to ayebisaka yo kaka ayebisaka yo bamakambo ekokisa makape te totikala komona mpe eloko moko te lelo komi koya o ba-DVD ekobima o boye vraiment oyebi ete ezali mpasi mpe mawa bakongolais te bakongolais bazali on dirait na malédiction moko sur tous les plans yango na tozali koloba ete soki bachef coutumier bakokende ntina liboso ya ntombu ya Mobutu baloba mwa liloba mpo ete tokomi komona ezali lisusu normal te okomona moto mosusu azali liboso ya kamera boza komona moto ya malonga ndenge alati me nzoka nde na kati ya mutu na ye kopola cerveau ya kopola ezali pasi mpe mawa papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie awuti koloba bandeko il faut toyeba yango ete moma oyo ezali ete moma congolais nyonso tout conscience na ye esala pe tolamuka na pongi toyeba ndenge nini tokoki kosala po ete mboka na biso ekende liboso nayebi te soki bacongolais mingi ya na poto bayebaka ete mboka lokola Angola oyo ebunda badeseni na badeseni ya baguerre mais lelo oyo Angola ezali kotonga basoko okende Angola bandeko okondima te. Est-ce que boyoki ba Angolais balobi ete non ndenge ezali na mboka na biso na matanga bato bakufaki banini moyen to tonga mboka ezali te en tout cas il faut to bandaka kolela ti moko. Est-ce que boyoki yango ba Angolais basangani basimbani ba maboko balobi bazali kotonga mboka na Rwanda kuna génocide eleka boyebi yango
ba makambu ndenge leka bino boyoki ba Rwanda balobi ya tokotonga su moko te pona génocide ndenge ba hutu ba bomaka ba tuti ya tuka toko sala su selo ko moko te boye mais lelo balobi ete sikoyo komi tango ya kotonga mboka to ya to simba na to tonga mboka lelo soko kena Rwanda bandeko mboka kitoko Congolais olia sala a utiliser mayele na ye Congolais tikali kaka borné avandi kaka na mboka ya mindela za kolia ba pomme de terre banini aza koloba ete ndenge ezali wana baza koyiba bambongo na biso ba misusu pe ba mi komisi kuna banani ba soldat oyo bazali ya ba soldat ya DSP na ya sarme oyo makila pona na biso pona ekolo makila na bino pona ekolo mais tango bozali koyoka ite côté ya est kuna ba désordre ezali ko salama bino bato bozali koganga makila na bino pona ekolo boko kende mukoloni ni côté ya est to mona pe makila na bino bolobaki pona ekolo kaka ba soldat mobimba bakoma lokola basi o ba femme ba maman na biso baza violé mais ba maman baza violé yo salaki mosala ya soldat olobi oza commando ki commando na yo zo mona ngo zo la talisa ngo ngande po mokolo yo kende kolongola kabila e bongo na moment o tango yo zo koloba ete baza ko violer ba maman na est pona nini boko ko sala pe groupe te ya bato boketi na est bokende ko sala blocage kuna po bolakisa ete boza mibali kaka kokosa bato ba makambu ya lokuta o ba soldat boza koyoka pe soni te o tokokufa pona yo ngana sina mona mbala ya liboso na mona soldat za koloba ete tokokufa pona ekolo makila na biso pona ekolo a 8000 km et puis aza wapi aza na ndenge ya kingunda bandeko bokaka ta mwa soni ba Congolais tokaka mwa soni tika kokwesa lokumu na biso ba Congolais bakoma na babiloko moko bandeko na poto kondima te okomona bato mosusu kaka ba masolo kaka bazaka lokola bazaka bato na tango ya Mobutu bazalaka na mwa bato bayebanaka ale bamisu batikala kaka bato moko ya ba masolo okomona soka lingia defa mutu mbongo soka lingia zo mwa mutu pesa ye lokwal abandi ko beta ba masolo ndenge bango bazalaka o tala boye pona ko pesa ba influence mais il faut boye bagaite le temps passé et si eleki tant oyo bosalaki bamakambu esi eleki sikoyo komi tant oyo ya koya kolakisa bato mosusu teke onga nazalaka boye nazalaka chef na garde civile nazalaka chef na DSP te tant oyo komi ete Congolais nyonso tu utiliser bagage intellectuel na yo toyeba ndenge nini tokoki kopesa na mayele po ete tokende kotonga mboka olia ya koya kaka na babuzoba mingi bazali koyeba teke na Congo wana meme na awa na libanda ya mboka mutu na mutu azali koluka intérêt na ye personnel Papa Etienne Tshisekedi azali kosala ko préparer terrain pona mwana na ye intérêt personnel ngwanda pe soko landi na ba discours na mususu alobi nini ke depuis nga na bima batu mususu bazonga kuna bazongisela bango ba mapangu na bango nga na zwa te loko te yangana na lobi ete na ko bundati na suka donc aza ko bundali timoko on dirait pour na intérêt na ye personnel donc aza ko kanisa ba mapangu na ye ba botoli apa lobi ke na ko mema litoti na suka donc olie ala kisana bato ete lito azali kosala ezali pona intérêt ya peuple non azali kosala yango pona intérêt na ye personnel po nini babotola ye bamapangu lokola bazongisela bato mosusu ye bazongisela ete yango na lobi naza komema lito ntina suka bandeko yango na il faut bolandaka bamalobo bato bazali koloba bokoyeba bango ndenge bazali yango wana na ntango oyo vraiment nazali kopesa bambote mingi na doyen to ndeko mobali Congolais na kombo ya Papa Zambwana Joachim nazali kopesa oba mbote ya mingi pona nini parce que na ebete ata ozali na ba opinion na yo oyo ezali kozala lolenge moko na biso te mais nazali ko remercier mukubwa Papa Zambwana Joachim pona nini soki na lobi boye na mona kaete Papa Zambwana pa nazali koloba yango pona ko flatter ou bien ko sala neti ni mais nazali ko boakela ba fleur
parce que papa Zambouana soko ebiete azali na likambo wana sepeli na yango te ayebaka ndenge nini ya koloba pe kotalisa yango bato pe kolakisa bato pe nzela me natikali komona te sika papa Zambouana soki amoni ete likambo ye aza kolinga moto mosusu azali kotia barrière nango aya liboso ya mikro na ye abandi kofinga yo nyama na yo kutu ndenge ozali wana osalaka boye nyama te yango wana nazali koloba yango ete ngai papa Roger nakoma kozwa baenseignement mingi ya papa Zambouana Joachim kaka ndenge balobaka ete soki moto alobi likambo na ye yoka soki omoni oyo ezali ya mabe otie pembeni ya malamu zwa pe nazali koyebisa yo papa Zambouana Joachim esika ozali tozali koyebisa yo solo meme na ngai na mama Rosalie pe na bandeko mosusu oyo tolandaka yo tozwa mingi na oyo yo lobaka tango mosusu oyebaka te tolandaka yo mingi ata tosalaka ba réaction te me tolandaka yo komikosa te biso tolandaka yo mingi pe na sepelaka ozali moto oyo ngai nasepelaka mingi koyoka yo po ete nayebi ete ata olobi bamakambo no ezala te ozali na ba opinion na yo différente na oyo ngai me nayebaka ete nazalaka toujours tango yo olobi nazalaka toujours na mwa moko oyo nakozwa nayebi ete soki nazwi yango ese ekoservi ngai na makambo ebele yango nazali kosenga na yo papa Zambouana Joachim esika ozali nzambe apambola yo pe na mama ani nasengi ete nzambe apambola bino esika bozali nayebi ete mosala bino bosalaka ezalaka mosala kitoko susi na biso ya mokolo na mokolo tolobaka ete soki tozalaki na mboka neti États-Unis esika papa Zambouana azali olingaki kozala moto ya liboso biso tolingaki kosangana na yo po ete tosala mosala na biso ngai nalobaka yango soki bato nyonso tu bazalaki na mentalité to na makanisi lokola papa Zambouana Joachim tango mosusu bato mosusu balingaki balanda nzela ya ba kon mbata me moye balanda nzela na bino eza te po ete tango bato mosusu baza kolinga komema lito na ndenge ya baintellectuel bato mosusu baza koya kokotisa yango na ndenge ya kikuluna place bozali koya kotia confusion na bato ya mayele te eza koyebana te me siko tosi toyebi bato nini yo mituna bango eza kosala yango wana papa Joachim Zambouana nazali kopesa bambote mingi pe napesi mama ni omitungisa te papa na ngai nayebi ete ata ndenge ezalaka ete omoni ntango mosusu tozali na silence me yebaka ete silence na biso tolandaka yo tozwaka pe mwa mingi na makambo oyo olobaka ozali lokola conseiller na biso me yo moko ntango mosusu omiyebaka te po ete bamaloba mingi olobaka baconseil ezalaka ebele me soki ezalaka na bato mosusu bayokaka tikaka bayoka mpona basepelisa matoi ezali mawa mingi po ete yo ntango ozali koloba ata olobi makambo 10 nazangaka mibale oyo nayebaka ete nabombaka na bi ata lelo soki naza kosala likambo na bi likambo moko boye papa Zambouana Joachim alobaki okomona etindi ngai nayeba ndenge nini ya kosala boye yango wana naye koloba ete ndeko na mokili oyo ifo koyeba yango ete ndenge tozali wana mboka na biso RDC ekobonga kaka soki ngai na yo na ye na ye kuna tozwi mayele na biso tosangisi tokomi kotala siko ndenge ni tokoki kotonga mboka ndeko ifo koyeba yango ete ntango bosalaka bamakelele moto akosa bino te na Congo moto te kokoya koyebisa bino ete non soki ye nde azwi bokonzi
makambo nyonso tu na Congo ekomi kitoko. Vie ya ba Congolais échangé. Non, motoko sabino te ndeko. Motoko sabino te. Moto nyonso akozwa Congo. Po ete Congo ekoma Congo ya mboka ya malamu. To Congo ekoma Congo ya mboka bato basepela. Il faut travailler dur ndenge tozali komona bakonzi ya Congo ndenge lelo bazali ko travailler. Soki boyebaka histoire ya mboka te bandeko mboka na biso ekotaka banyongo na ndenge ya kosakana te. Soki kutu lelo tokomi ko respirer mwa muke pona nini po ete ba mbongo mosusu bakomi ko léger mwa ba dette mosusu pe bazali ko longola kaka bato ya mawa. Mais sinon te bandeko kaka na ba discours ba opposant ba bandeko ya soki nga na zwi na kosela bino bo ezalaki na ngaka ba discours alokuta ba ndoto ya baba bandeko mboka na biso ezalaki na kati ya kawo ya kosakana te. Yangana soki mbomza komona bakonzi ya lelo bazali ko penser quand même na ko sala na ko tonga na kati na mboka tolo quand même nzambe merci au lieu ya koya na ba distraction. Na zalaka na pasi mingi na motema na lingaka na loba surtout na papa Zambwa na Joachim. Ba émission na yo oyo bandaka kosala yo na mama Ani. Ezalaka pe ba émission moko ya malamu. Parce que tango bo bandaka kosala ba émission na bo bandaka kolakisa pe mwa bo solo na basali na nzambe mingi oyo balinga komema bana na nzambe na libanda ya liloba. Bo bandaka koloba makambo moko ya makasi. Mais lelo na moni on dirait mo eloko wana papa na ngai otiki yango nanu pembeni alors que ezalaki ba makambo moko penza ya malamu. Pen yebaka yango ezali na moto moko auditeur kaka ya Radio Zoom El 1000 akomela biso alobi ete na sepelaka mingi kolanda Radio Zoom El 1000 pe na sepelaka mingi kolanda radio ya papa Zambwana na mwasi na ye. Ah mokolo na yo kaka yango etikaki ngai. Don alobi donc oloba ete tango biso tokanisaka ete papa Zambwana azali moto oyo biso tozwaka implice donc ezali pe na bato mosusu bazwaka pe implice. Alors yamana papa nanga Zambwana nazali kotuna mission na yo oyo bozwaki ya likanisi ya kosala radio na mama Ani ya ba information bo bande kopesa. Est-ce que boko continuer yango to botiki yango to bosukisi yango na nzela po mikolo na komi komona okomi na yo kaka na ba association na ba radio mosusu ezali mabete ezali malamu mais eloko ya bino moko pe bobandaki ezalaki pe ko pesa biso pe ba congolais moi quelque chose. Est-ce que botiki yango wana ezali kaka motuna na ngai. Alors bandeko ba bolingo na koyebisa na bino ete biso ba congolais photo sangisa mayele po ete totonga mboka po ete ba distraction yango nde ezali kosukisa biso na nzela yango ezali kotinda pe basali na nzambe mosusu ya lokuta bayaka kokotela biso ba peuple pona koloba n'importe quoi. Pe soki biso ba peuple tosangani tozwi ba mayele na biso tosangisi yango okomona ete meme na basali na nzambe ya lokuta bakoya lisusu na baje na bango te oyo bazali koya nango. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai maloba. Na kozanga te ngai pe nazali kopesa lokola bambote na ngai na papa Zambwana Joachim na mama Ani na pesi bino bambote mingi bino nde bozali ba exemplaire oyo biso tozanga te kozwa mwa implice na kati na ba maloba oyo bolobaka pe ba éducation bopesaka na masi ya ba congolais pe nazangi te na pesi bino bambote ya mingi kouta bongo na Allemagne epai ya ngai mama Rosalie pe bandeko nyonso tu ya Radio Zoom El 1000. Bandeko babolingo nazali koyebisa bino sikoyo ete ebongi ete biso ba congolais toyeba na ndenge ya kozala na bomoko tosangisa ba makanisi po ete toyeba ndenge ya kotonga mboka na biso. Totika nde ba distraction, totika nde ba makambo ya lokuta bandeko.
surtout ngai nazali kotelema mingi na likambo oyo ete bakongole bakomi okomona kongole peza zali na moninga na ye bazali kolia ensemble makambo nyonso tu malamu. Mais soki moko na bango azwi mwasi na ye babandi kovivre oyo mosusu wana toyebi te soki ezalaka molimo ya nini, molimo ya ekoboto ya nini, okomona oyo mosusu akomi kolinga kaka asala tu ababa mwasi ya moninga. Makambo wana namoni yango mingi, ezala na France, ezala na Belgique, namoni yango mingi. Mibali na Belgique na France bazondinga na bamitema ya basoso. Bandeko mwasi ya moninga respecté quand même. Mais mokomona ete Congolais soka sali makasi na yebengisi mwasi na Afrique, mwasi ya ye kaka baninga na ye bakomi kosala tu. Okomona moto mosusu akeka kolukaka yo abeta ngo pendant 6 mois akangisa mbongo lobi kaka pa kende ko prouver mwasi wana anieta ye kaka baba ye. Lelo soki nazali kotelemela kolobela likambo mingi bandeko po ete namoni te trop c'est trop ndeko moko bawuti kosala ye lisusu kukaka kuna na France ndeko na bengisaki mwasi na ye mwa jeune fille moko ya moke bandeko kaka moninga ya moto wana moninga kutute po ete jeune garçon na bandeko benga ona mosusu vie po ete azalaki lokola vie na ye kaka vie na ye wana tango Petit a bengisi mwasi na ye Petit aza koyamba vie na ndako baza kosolola banini kaka vie nzoka nde miso ezalaki kotala mwasi ya Petit bandeko jusqu'à ce que vie ait monté un sale coup pona ko détourner moi jeune fille oyo moleki na ye abengisaki bandeko via kosimba makambo ake détourner mwana ya bato ake ya babi mwana ya bato bandeko le vie yango pe olia vanda tana mwana ya bato ndenga sa botolaki no lelo ndenge tozali koloba ete mwana yango azali kotelengana na balabala bato mosusu kutu balobi ete bamonaka ye mingi na Gare du Nord omona akoma même kosenga bato bambongo atambolaka na chariot balobi mwana mwasi yango okomona aza na chariot aza kotambola nango soki akomi pembeni na ye alobi akomi koloba abi ndeko ndenge ezali wana nalingi nakende bien na mboka boye nazozanga 10 euro soki okokobakisela ngai donc balobi ye mosala na ye kaka yango wana nzoka nde azalaka mwasi ya libala na mobali na ye baye kokosa ye kaka likolo ya bamasolo ya lokuta yango nde toza kosenga bandeko na Congo bandeko bazali na Paris na Belgique na Bruxelles potika nano babiloko wana toyebi ete koki kozala nango partout babiloko wana ta na Allemagne mpe ezali mais Belgique na France nde vraiment final nde kuna nde to ya kosala bamakambo ya kobaba basi ya bato nde leki toza koyeba te soki ekomi nini balobi mpe bamakambo ngo na Londres mpe ese ekomi en tout cas mbala oyo mpenza tokosala émission moko tokobelela bato oyo bazalaka na baide ya kokende kobaba basi ya baninga moninga na yo azali na mwasi na ye me motema na yo kaka po baba mwasi boyebi teke babiloko wana elukelaka bato ba malchance boyebi bato boni basi babeba bato mosusu oyo bazali komibenga o bakombata o bango nde balingi mpo bakende kotya ordre na Congo mpe babiloko bazali kosalasala ya boye na Congo ngo nde bakomema baesprit ya boye baesprit oyo ya kobaba babasi ya bato soko tali na deuxième république na gouvernement ya Mobutu ezalaki pomaki eloko moko lokola système Mobutu ye moko azalaki na kati na bamakambo wana baministre nyonso tu akitisa basi na bango coupe bango nyonso ondire maladi yango etikali epa bamobutiste ntango mpe bakimi na poto awa bamemi kaka maladi wana awa bandeko okomona bato mobimba bakombata banini bato kaka basalaka bamakambo na nini me tala kaka soko bengisi mwasi na yo bakomi koluka po ete basala tu bazwa ye apre bakitisa ye coupe po ete bababa ye ezali pasi mpe mawa bandeko tolobi ete émission oyo tozali koloba yango po ete esili kosala biso pasi na likambo basili kosala ndeko mobali jeune abengisi mwasi na ye mpe ya jeune mpo babanda famille na bango un vieux oyo azalaka kuna na France asasala vie na ye na France arata kutu vite okokoloba ntango
amoni mwasi aya komi kosala neti aza kopesa ba conseil nzoka nde vie aza ko préparer terrain ndenge nini ya kosala bandeko lelo tozali koloba boye kaka vie wana nde moto akimisi mwana wana na ndako mpe vie wana ake kobaba mwana ya bato après avoir babi ye ala jusqu'au mwana bato asundoli bomoni oyo nyonso tu bandeko ebongo soki vie wana aza na maladi bomoni ndenge na pari yango bamaladi ezali kopanzana kaka boye oyo mpe moto mosusu akomona mwasi yango kaka ndenge azali kobaluka na gare du nord olobi mwasi ye congolaise azoloba linga lozwi yo oke obabi oyebi te ntango mosusu vie wana asapesaki ye maladi omoni ndenge bamaladi yango eza kopanzana na paris yango na bandeko nazali koyebisa bino ya solo ngai mama ozali ndeko soko olingi mwasi na yo ezala na france olobi bovanda ndeko na ndenge ya mabe te na fingi te me bokendeke kosalisa bateste po ete na minute oyo mingi bazali mpe ya kobeba ifo kokende kosalisa bateste koyeba soki mwasi azali malamu biema ndeko kowelela kaka loyenge ya kobaba te po ete ta okobaba na loyenge ntango makambo wana maladi wana ekofrape yo okomi koregrete okomi kokanisa yango wana tozali koloba ete bakongole toya tosangisa mayele totika nano bozoba oyo tozali na yango po ete totonga mboka na biso ekende liboso tokovanda kaka boye te topesa bakonzi ya kongo maboko po ete mboka ekende liboso tozali kotikala kaka na makambo ya bozoba olia ya kokanisa ndenge tokoki kosala mpo na mboka kongole atikali kaka na basysteme moko ezanga ntina okomona kongole ye wana ale azali kolakisa bozwi na ye ndenge nini azali komitalisa po ete bato bamona ye na ndenge ya bainternet banini ok na moma oyo ezali lisusu na ndenge teke moto ya amilakisa oboye te moma oyo ekomi totonga mboka okomona moto mosusu aza koya aza kaka kobetela kaka kombo ya tata na ye tolo ok na moma oyo olia kobetela kombo ya tata na yo tolo boye tosangisa mayele totonga mboka yokanisi soki yo beteli kombo ya tata na yo tolo na bainternet ekopesa nini mpo na mboka na biso tata na yo azalaki tata na yo apase epoke na ye wi mpe yo mpe sikoyo mwana banda kokanisa bo sikoyo natika nanu makambo ya tata nakosala nini sikoyo mpo na mboka na ngai kaka tata na ngai tata tina te entre-temps mboka ezali kokende na kokufa yango na bandeko babolingo tozali koyebisa na bino il faut biso bakongolais tolamuka po ete bozoba eleki ya mingi ezali pasi mpe mawa bandeko babolingo na bazi ete o wana tolobaki yango mpona kofaire voir na bakongolais mosusu oyo bazali nano ya kolala ke babiloko tozali kosala tozali kolekisa ntango na biso pamba moma yango oyo tosangisa mayele toyeba ndenge nini tokoki kokende kopesa implice na mboka etongama ekende liboso totika kolala likolo ya baprofesio ya lokuta ya kolalisa ono nzambe na biso ndenge azali wana nzambe alakisaki mboka na biso ezali na kati na libulu ndenge ezali wana mokonzi moko akoya bandeko wana ezali baprofesi ya kolalisa bambata bandeko po ete nzambe moko apesaka la même personne baprofesi oyo alobaki ete kende kotatola moto yango atatoli ayebisi bato ete nzambe alobi akosala makambo minene yango mpe tomoni te yango na tolobi ete bataya badistraction botika nano bapeple congolais tomoni mpasi mingi oyebi ke bapeple congolais bamoni mpasi epai na ndenge ya bakonzi bamoni mpasi na ndenge ya bakonzi ya mboka mpe bazali komona lisusu mpasi epai ya basali na nzambe bazali kotortire biso moralement na nzela kaka ya makambo na bango ya banzambe wana me sanke moto acomprendre po ete suka na yango okomona ete bazali kozwa kaka peuple en otage ifo mbongo ebima boye bandeko makambo tozali koloba lelo bato mingi bazali kozwa yango lokola liseki me mokolo ezali bato bakokomprendre mpe bakoloba ete ya solo mpenza mama ozali na papa Roger makambo bavandaki koloba ezalaki liseki te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci.
bande po babolingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.